Soko pesi mbongo te biloko babuaki biloko bakangi donc esengo ya mboka esila nyonso wana pona nani pona yo Tilombo banda kota soki président de la République yo so mona basali marche basoda ba défiler liboso na ye au mona ngo wa il n'est pas président, c'est quelqu'un qu'on a mis là-bas sala ndenge yazo sala batela ko défiler liboso na ye te célébration et la kisi kotombola. Mais célébration, il y a indépendance en Congo et ça limité. Donc au tombeau, il y a indépendance et ça limité. Pour Nani. Donc jusque là, nous avons pensé solo. Yopé, démissionné, IDPS, Baba Congolais, merci Nabino. Nebo Kangi Bajel, Bako Sabilanga, Massangu et Kolaki, Ezoyate, Baper, Bazolia bien été, tête de compte, pas dans les communs. T'as un conda. Gouvernement sommet à sardine te oyo tala bakalto sosote oyo tala na moni kutu bandeko ba taliba bazu ba soso moko ba na chasser ba komi bango fachi beton donc fachi beton komi soso ngo le théâtre de luki ya fachi beton et monanité limwe ba kundia ngona cimetière papa tient de tsekele za na Belgique au cimetière na za nango awati oyo za ma franc-maçonnerie ba kundia la biso eri o mona ke simba pete ba congolais ba lingi na bango yote tika yaya tika mabeza la te yaya tika yo mamoy ngana za mama yo po za mama lokola na tangeli yo komba mama Sainte Marie lokola na lobila yo ke ngape na za mama na binisa pe moi bana oyo bazo tambola na kati ya Congo leto yebisi yo yebisa mwana na yo atika mboka Congo tala modèle na memiba base eza mfutima na mboka pona wazanga misala oyo tolobenga jindeke délivrance oyo na lobi boye nga jeune boye na mema base basheri boye balinganga ezate kombo batu balemba kombo yenga Papa Océan mubundeli ya Congo mubundeli ya mboka le mumba yebisa biso ngana kei kasi bino batu botikali bolemba te botikala ko bunjala mboka na ndambo etikali kitenu etikali bolonga yango pe mboka oyo esika na kozala na yo ke ba Congolais balongi nde etumbo to telemi nango kombo nanga Océan Pacifique. Merci. Merci beaucoup, Papa Océan. Nous avons fait le 30 juin, au moment où indépendance du peuple congolais, au Balumba, Babundaki, Papa Kassavou, Bakingoto, Bangotu. Mais tout le monde a été le moment où on a défilé, salamité et le côté, ni le Koloba, et le Koloba. Merci, Matondo Mingi. Na uti kolobela yango na milulu na biso ya lelo na utai koloba boye. Mundele soki alingi a neutraliser batu akota kati na batu aya akabola bino to aya abimise loko moko a minimiser moko ya bino to mibale ya bino po bopanzana botika ye eloko ezaki na 1960 yango to moni na élection ya 2006 yango to moni na élection ya 2011 yango to moni na élection ya 2018 eza nini bato ebele balobaka Lumumba azalaki pressé Lumumba n'a jamais été pressé. Lumumba était décisif. Lumumba azalaki na complexe ya mundele te bien que yemda tangisaki ba classe bien que yemda salaki ba classe atangami azalaki na complexe wana te lokola ba bato ya lelo Lumumba po boyeba azalaki pressé te na tuni bino ba congolais pona nini bato bazalaki na vision ya lipanda. Pour une mindele batika ki bango te fallait batika bango lokola na vision bango lipanda batika bango ba continuer na vision na bango tango bazu bokonzi batia gouvernement mais mundela mona ke mutu atoka na vision nyose lipanda oyo so to tiki bango na esika bakolakisa ba congolais ebele makambu biso to koka sute to sala nini to boma bango to landela bango to boma bango to zwa ba zoba na biso to tia bango wana po ba na kosalela biso ndo mona ki ba ko travailler Papa Kassavou ba ko travailler Papa Kassavou ba bosani ke azaki na table ronde pour ko senga lipanda elingo lobanini bino na biso to kabwani to sala na ndenge na biso botala pe mayelo biso to kosalela Papa Kassavou ba bosani ke a trahir vision wana. Alors si mais ko trahir vision wana balandeli Lumumba babomiye balandeli bakimpa balandeli bampolo ba okito babomi bango balandeli kizenga kimi exil bazu bazoba babandi ko nommer bango ya ko nommer pa mindele
abiyaka biso topesa pouvoir yaka biso topesa bino pouvoir yango monaki 1 na 2006 bapesi biso Joseph Kabila mwa kingwawa kanambe aye mwa kingwawa nzoto konda aye tina ya mutu te batie wana asalela bango na 2011 papa baye ko tshaka ye mutu wana kaka a continuer mandat na ye na 2018 les mêmes bango mindele wana batali Fayulu batali kanambe lokola azalaki te batali Félix Tshisekedi bibo benga Félix Tshisekedi te bolimbisanga kombo na ye ezali Antoine Tshilombo Félix ne kombo na yango Tshisekedi te jamais na identité Félix Tshisekedi bokuta Félix Tshisekedi Tshilombo te aza kombo na ye mutu azaka na kombo misatu kombo na ye ezali Antoine Tshilombo Félix ne ba kombo to yebi yango ezaka misatu non poste non na prénom ba kombo to yebi yango na bongo Tshisekedi za to benga kombo nini donc baye ko tshia susu mutu lokola Joseph Kabila baye ko tshia kaka mutu oyo ya rezona lokola Kabila baye ko tshia mutu aza mutu lokola Joseph Kabila ayike ba manipuler ye tongo pokwa baye ko tshia ye wana omoni lipanda isike bebeli bakolo bazaki na vision lipanda babomi bango babengani bango bazui bato bazaki na vision te bache eza lokola mutu aza na église na yo to pesa exemple asali église nzamba bengaki ye asalela ye sima ya kokufa azui mwasi na ye azui mwana na ye est-ce que mwana wana nzambe mutabengi est-ce que mwasi wana aza na vision nzambe apesaki mobali na ye tango yo yesu ko osaleli vision wana ya yo otika mutu atika kosala est-ce que osalango malamu akosala na ye mais akotourner kaka au rond-point ndenge moko Félix Tshisekedi vision oyo ezalaki ya ye te pouvoir oyo ezalaki ya ye te surtout ki bo président de la République akomo promettre bato na soso un gouvernement responsable ako promettre bato soso un gouvernement responsable asalaka nini ako travailler très dur atali na le dollar akitisi akene ba opérateur économique asoleli na bango nini ezozanga popo kita biloko non tozana posa eboye taxe ekita dollar pe ekita bozo fo yango na mona soso na marché eki ye avandi na ndaku na ye ayebisa mutu aso biloko na ye mbala moko ke non kitisa biloko parfois ça c'est la folie mutu asombe biloko na ye na 5000 afuti taxe na ye après tongo tano yebisa ke no teke loko na 1000 francs na batango yango ba bengi gouvernement na bato ba opérateur économique bazo benga gouvernement congolais baza mamboma ce sont des fous ça c'est la folie ça gouvernement osombe ta sardine te oyo ta ba kalto soso te oyo ta ba na moni kutu bandeko ba taliba bazu ba soso moko na chasser ba komi bango Fachi Beton donc Fachi Beton komi soso ngo le traite de luki ya Fachi Beton et monanité limwe ba kundia ngo na cimetière papa Jésus Tshisekedi za na Belgique po cimetière na za nango wa te oza ma franc-maçonnerie ba kundia biso désolé mais ça va congolais pour marcher pour na bino c'est-à-dire même oyo moni lobby et salamité Tshilombo banda kota soki président de la République yo so mona ba sali marche ba soda ba défiler liboso na ye au mona ngo wapi il n'est pas président c'est quelqu'un qu'on a mis là-bas sala ndenge yazo sala ba tiela ba défiler liboso na ye te c'est pourquoi nazo benga ba congolais to s'approprier journée ya le 30 juin et la journée ya histoire et la journée biso to zo yango soko na maboko lokola mindele ba kalaki ba papa na biso o ba lobaki non lipanda ngo eya to travailler tika biso ba boye ko tika bango ba bomi bango ba komo nommer biso ba to ko nommer ba komo tshele biso ba to ko cha to longola na kifor ya ko cha ba to cette fois-ci c'est pourquoi même ba na côté le même seni wana seni ezaka ba cha ka ba to ya ko cha biso nga peuple congolais na votaka na kena ko sala nini papa na kena ko sala nini donc pour na mtuna na yo journal lobby ya indépendance ezali journée ya lokumu ponanga ezaka journée ya honneur soko biso total 60 ans après le pays ne marche pas. Pourquoi? Nana Félix Tshisekedi a 27 millions 500 après ça va député son Jeep. Et Félix Tshisekedi a moins de 25 millions na défi. Na coach appelle appel opérateur économique socio kita. Na ko 27 millions 500 on appelle. Na ça lango boulangerie li paye kita. To na ça li paye quantité ba congolais ba ko kolia. Asa na makanisi wana te. Mundele mutatindi mundele te. Eza ko zanga vision. Vision ezalaki ya yote oye. O za na vision ko bongisa mboka te. Raison pour laquelle moni tozo ko croupir eza lango mundele te. Bazo ko tshela biso bato batangi classe malonga d'abord te bazo tshela biso bato babenga biso to benga bango bakiyungu donc quelqu'un o azo mona te akobanda wapi akosuka wapi or muto mayele avec son simbi na a tina koma kana b bato bako sepel mais oyo banda lelo ko vanda na ben kaka pembeni na yazawara les jamais bazo boma bato c'est-à-dire bazo mona yaza iloko te bazo mona za rien même ba discours azo sala eza ba discours moko ya démagogie. Et ça discours il de pesa yambe na maboko azo memango na démagogie ndenge be a sali na réseaux sociaux to kiti soso na soki na 1000 francs soki na 1200 et ça dit démagogie. C'est un gouvernement qui mérite d'être chassé.
c'est un président qui mérite d'être chassé en tant que population. Et la population est président, et la population est président, et la population est décidé président ou était à Sanini à Kende. Voilà, et là on a la journée à lobby, et la journée moko ongai océan na robosa na yangote, et la journée au Lumumba, bakati ya mutu pona nini. Bakati ya pona lipanda, sengi lipanda. C'est bango mona ya Lumumba elo kazui, et la ngoti na ta osala ngo elo kote. Balinga ba saboter abotika a osala le elo kote. Mais on l'a tué pourquoi? Ba ba ke o ezakati na ye. So qui esali 10 ans na mandat na ye. Atiango na mitu abatu. Toko kokasu Congo te, Congo bi to tcha suma kolote. Raison pour laquelle il a été lapidé. Il a été lapidé. Donc, les alliés tous s'approprier Nango. Lumumba n'a jamais été pressé. Lumumba était déterminé. Il a fallu que Tikaye a continué vision wana. Mais Babomiye, Babengal Kizenga, Babomba Bakimpa, Bampolo. Babomi Bakimpa, Babomi Babanani, Bampolo, Babolokito, pour que ait tout fait vision au Yazalaki il y a de l'indépendance. Bakizenga Bakenaki indépendant, cofondateur, Bako, au Bazalaki vraiment témoin il y a événement. Bango Noso, Bapese Bango embargo, Bapese Kizenga embargo à 50 ans au cause du pouvoir. Yo moni langoa. Ndo moni Kizenga tourner aye ko comme Mukolo. 50 ans en 2010 awa na 2011 2012 a combien de gens mukolo fatigué ye wana kufi donc mwezali kaka mundele wana ye pe azome matati Tshisekedi premier voyage na ye akendaki wapi États-Unis akako fuko me bibemba kuna c'est dire bakena ko kote na monde na bango wana salela biso mais peuple congolais olandanga oye bake biso ba parlementaire debout ba résistant neto zabwenga personnellement na so la politique te pour na Fayulu na so la politique pour na Muzitu te na so la politique pour mboka na ngai kende liboso pour Fayulu azali congolais Muzitu azali congolais so ki mboka ezo tika la sima na bana Fayulu ba kotika la sima na bato bana ya Muzitu ba kotika la sima pour nini ata bakena bango libanda bazana bango ba mvama libanda mais wana za mboka ba paya un jour ba kozongisa ka bango aw mieux vont mboka na biso et bonga mieux vont mboka na biso le cola na poto on vient sur poto te papa na poto qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'est-ce qu'il y a en Europe qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis absolument rien quand biso tout ça volonté mais bazo tchele biso bateau ba yebi le côté raison pour laquelle on va minimiser lit ya Lumumba mais lit ya Lumumba eza lit oyo ba ko minimiser te eza lit to minimiser ba konzi ya bizo ba zoba oyo ba koma ko tchele lelo na kati na bisiko voilà le on a quoi pour le journal lelo merci mbote papa mpo na ngai nyonso wana eza kaka façon ya kodécourager peuple lukuta oyo bandeko ya ngambo wana batiaka ndeko nakotuna yo nano motuna Fayulu peuple a voté ye azwi kibokonzi Joseph Kabila bengi ye po apesa ye kibokonzi wana mais aboyi ti lelo ozomona lolenge Fayulu atikala mais alobaka ke esengeli amema lutte na ye tina suka eloko tokoyeba kaka ke wana eza ba distraction biso problème na biso ezali to bongisa mboka problème na biso ezali ke tokoma na suka na bisika o biso tozolinga lelo ezala Fayulu ezala Muzitu bakesangana na Kabila wana biso etali biso te mais na ndenge na yebeli ata ndenge nini akosalela yango te oyo bato ya mbongo bazoyele bambongo na butu azoboya kozwa mbongo mutu akozala na posa ya Fayulu eza Kabila mutu akozala na posa ya Muzitu eza Kabila mais bango bakoki jamais kolongwa bakekutana na ye po basangana na ye eza makamoko ya lukuta o ezangi tina po biso tolobaka likambu nyonso oyo Fayulu alingi asala il faut biso peuple toyeba bango lokola eza bongo eza lukuta nga na ndimi yango te pe bato wana batika lukuta eza biloko ya pamba oyo tokolanda te ya mibale eza nini otali lobi ezalaki le 30 juin tala mokolo yango ndenge eleki eloko nini oyo babengi célébration
célébration elakisi kotombola. Mais célébration il y a indépendance en Congo et ça limité. Donc au tombo il y a indépendance et ça limité. Pour nani. Donc jusque là nous avons mokonzi ya solo te. Jusque là ba militaire bazo monate nani penza oyo ba côté les mela po basala ba défilé basala bonero ya mboka o esengeli batali sa force ya armée na biso. Donc lokola nyonso eza na vague yango zo mona nyonso pe ezokende na vague. Lelo ezokamwisa ngai nazoya na bitabawa kaka nzela oyo moko Kabila tika babandi kobongisa ngo bazwi susu babiloko mususu bamatisa batia mir na nzela. Est-ce que ezalaka? Donc musala penza akosala ezate obieni. Alors eloko moko kana monaki na lobi bato oyo lokola balinga Lumumba te bakoma troublé. Soki kaka olingi réussir mandat na yo te sala kaka nzela oyo ya Lumumba bopesa kombo okobanda kobaluka kaka na nzela ngo ozobaluka. Mais pona message na biso ba peuple congolais bandeko tozana pasi. Alors pasi o tozana ngo ezate ke tozelaka mutu moko bo pona ngai kutu na lobaka révolution bo chantaka boloba boy ngai bo occasion eza ebele ndenge babenganaka ba mamo batekaka ndenge bazokanga bana na bino ba innocent bazokende soki na bilanga. Mais boza ba parent ndenge nini biso pe biso moko boye tozonyo kwama tovandi kaka. Est-ce que mukolo moko tokoloba te tobimi tokozwa na biso eloko te toye kaka biso nyonso tovandi na boulevard toute la journée tovandi kaka baya kotuna biso pona nini bovandi boye na boulevard tolobi banda tongo tipo kwa tovandaka na boulevard tosali yango ata 3 jours tozovanda kaka po tango bakoya kotuna biso topesa bango makanisi. Mais jusque là tozokende wapi tango tozoloba révolution nani akobanda révolution et puis akobanda mukolonie. C'est le moment eloko moko kaka po mbongo eza te mais soki te makambo oyo ekozwa suka tala vie tozomene obimi na tongo boye bamsu bakimi banda pona banyungu. Donc ndenge abimi wana ifa zonga ndako butu. Mais tango batie yo mokonzi ya mboka créer misala soki otie peuple na misala onatra kutu onatra oyo esungi bapara na biso bamsusu batunga bandako tout ça babomi yango motu ba société ya mike oyo bafongola ekoma nango ba ONG oyo mboka ya kodirige na ba ONG. Merci papa. Mbote papa journaliste tukutwe na base na biso ya lamuka otobela masolo mboka. Papa ngana congolais fils du pays mais eloreleka na mboka na biso union sacrée ya IDP c'est ça là qui merci pour na bino bozo kanga ba jeune na ba innocent ba ko sa bilanga toliaka bien te bokosi biso na ba vidéo masango ekoli et ya pepelia ezomwana te tala lelo yo fête mboka tu fais tango souté bada fati betoya na jeune garçon na bota mwana moko iwana ndaka ala linzala batonga liete changement mboka eza nango te si tu voter Fayulu ba marche ba gaz ba kanga biso na Fayulu 2023 to aba na mboka ba fils du pays boye bango bolinga te to aka na simaka ya Fayulu siko na makambo yo lobi wana bana mwana la linzala bozo sufui boyo zo ngombe mangoko katina 2023 OK na place côté na mabobu papa tu voter président pour na changement to boye ki china rambo pour na mobomi mwana mboka ye béton ya baleka béton oza mukolo olia béton to fini Kabila na 2011 papa nzala to olia béton bongo yopé démissionné IDPS baba congolais merci na bino ndebo kangi ba jeune ba ko sa bilanga masangu ekolaki ezoya te ba père bazolia bien te to konta panzi na koma ta na konda c'est que ba mona na caché bo ekuluna mais na chauffeur na kuluna te
nzala makasi na mboka ba jeune bakosala bilanga kuna bakoya te bazaba na batu bakufa bien bazala message ça papa Congo na biso totambola malamu te to voter Fayulu toyo komona Kabila tshele biso so kamba fachi beton ngo to kansaki mwana mboka osaya biso bolamu to mona ka banda kota na pouvoir 0-0 ba promesse banda 2020 makamo changement investisseur basoya to mona ka te eloko te tala olena lo bebele mungongo yo kaukanga a démissionner soko moni ko soko kate démissionner pesa muto ya swaki pouvoir na ye isa sonité et puis pour soit pesa Fayulu pouvoir na ye ça problème biso tout ba congolais to fotana biso Fayulu biso to fotaki yote OK Kabila tche yo na pouvoir na ndenge na bino et yo mona ke simba pete ba congolais balingi na bango yote tika yaya tika mabeza la te yaya tika ukobenga pe Fayulu pese pouvoir na ibo solo la benga Fayulu yaya zwa pouvoir na yo na mesiro na koti oyibi ekoki zwa pouvoir zongisa Fayulu asa pona bana mboka azongisa apesa bana mboka sentiment na mboka bana mboka ba vivre bien po yo faut un fait kamba béton balamba ngote balia ngote ti siko pe omoni ti babenga yo béton wana donc ezala ngo tina te ya démissionner obebenga Fayulu ya ndenge za boyoka na kaka benga mwana mai na yo bouta yo IDPS bino nyonso yebisa ke ya pouvoir na yo na zwaki ngai bana mboka balingi ngai sute yo zwa pouvoir na yo songisele bana mboka tu ba sepela o mona ju wana Fayulu azwa pouvoir bana mboka tu ba ko sepela mboka ko kozonga timia to la libanda yo ozwa pouvoir baluba ka ba sepela ba congolais tu ba sepela te mais zela Fayulu eka ozwa pouvoir koyoka mboka mbwima na baluba na bayaka na banani tu ba Swahili to ko sepela na suki wana ya pesa Fayulu pouvoir na ye bon na époque Mobutu ngala mona kiteke civil akomi na kobengana soda mais lelo yo mkono na kenda kinkolo ko coopérer bakuluna bazo babomi policier si malobi bakuluna babomi FARDC armée ngo ya biso za ndenge nini yo président ndena yebela ki Mobutu akotinda bala nkeso balimine bakuluna ekomi ke kuluna komi kotimisa akomi kotimisa basoda ezalaka so basoda ngo baza ndenge nini ngala yebaki commando so na kota ta na kibomango na zo sentir que oui soda c'est kakate alobaka te akanye ekomi ke ba policier no tiki vision et dans la Pascal et de la wapi azo leko lombanga 200 francs policier yakomi ko lana mutu kambango elungo ba roulage ozo mona pete tolo ba te mbote info nazala ngo pona biso ba congolais ndenge esengo ya Congo esila biso tokoma mkolonio sokaka mawana mawa lokola batu oyo bazalaki na libala kana bameli vino bameli masanga oyo ya libala masanga esili batikali na posa kolia batikali na posa ya nyonso bakomi mawa lokola biso na Congo tongo etani ozolamuka na mbeto na mawa ozobima libanda na mawa tango ozotambola ozoleka na nzela na somo ya mboka ezosala yo posa ya mboka eza lisusu te esengo ya mboka eza lisusu te kuna bisiko okende koteka ba policien kobengana biloko koniata soko pesi mbongo te biloko babuaki biloko bakangi donc esengo ya mboka esila nyonso wana pona nani pona yo Tshilombo tala tango kolo libala ya kana esengo esilaki na libala na ye susi ezalaki makasi na kolo libala
mais oyo bazalaki na kati ya libala kana bazalaki na problème wana te. Problème ezalaki na kolo libala. Kolo libala na Congo awe ezali nani? Ezali peuple congolais. Peuple congolais na minute oyo aza na souci makasi ya Congo ya kotala toko kende wapi, toko bimela wapi, toko se trouver wapi. Ata yo moko tala na bondeli yote, ata na lobike ata yo moko na bondeli yote. Me yebake kolo libala wana tango alataki souci, me oya yaki kozwa mokano pote libala wana eya esengo mutu nyonso azalaki na libala wana po ase trouver na libala wana azalaki. Eza nani? Ezali Nzambe akotaki na nzela ya Mama Sainte Maria ake kolobela Yesu oyo yo lobaka boko sala na ye remise de prise ya pouvoir à Congo. Mama Maria ake koyebisa Yesu yo vandi omoni libala wana mawe koti esengo eza lisusu te. Sala pote esengo sala nini? Ezonga. Tango abengi bayekoli bakei bayebisi bango bozwa biloko bosala nini? Bosimba nzela bake kotoka mai. Tango bake kotoka mai baye na biloko wana nyonso etondaki na nini? Etondaki na vinu ya elengi. Tango bameli bango nyonso oyo bazalaki na mawa base trouvaki. Yo eloko toyebisi yo biso vinu na biso ezali fayulu. Ozoyoka vinu ya elenge na biso ezali fayulu o biso to votaki. Yo biso to yebi yo te. Na kanambe oya noma yo achayo na pouvoir oya zindisa mboko oya komisa mboko na ekoma mboka mawa bino mibale bolongwa bokende. Bolongwa bokende. Botika pouvoir na maboko ya fayulu azala vinu oya kozongisa elenge na kati ya Congo. Oya kozongisa esengo na kati ya Congo. Na lobi na yo bongo. Yo mamo bota chilombo. Lokola yo yebike yo muto bota oyebi obimisa makila opanza makolo na mbeto hospital bisaba msusu to bota te kaka yo muto bota to yebisi yo pesa mwana no toli. Pesa mwana na yo toli. Kabila vandi na kati ya mboko oyo panda 18 ans. Ata azalaki na mabe. Me mabe na ye azalaki kolekisa ngo sima. Mwa malamu azosala nini? Azolekisa liboso po ba Congolais basala nini? Basilika te. Me mukolo moko te totanga kombo ya mama Kabila. Toyoka ka ye pe na kombo te toyebi na biso yo te. Yo mama oyo bota chilombo. Yo mama oyo ngana za mama yo po za mama lokola na tangeli yo komba Mama Sainte Marie lokola na lobila yo ke ngape na za mama na binisa pe mwa bana oyo bazo tambola na kati ya Congo na to yebisi yo yebisa mwana na yo atika mboka Congo. Souffrance eleki makasi soki tozokota na 2022 mama na yo na mwana na yo bokozala na problème yaya. Imagine ngako longola te. Mazoloba awa toza na kanda. Po mboka ezotambola su malamu te. Mboka ezotambola malamu te. Mibali misala ezate. Toko vivre ndenge nini? Oya ekokota musala lokwa muluba. So kelelo na bureau okuta ka baluba batandani. So kebo okuta ka baluba batandani. Siko biso ba Congolais toko suka wapi? Atali kambo eza muke omona ba komisi yango munene. Atali kambo eza muke ba komisi yango munene. Okokoma tina ba parquet. Siko vi yango tozokende nango tozokende wapi? Nde boloba toloba Kabila za mabe. Me Kabila za ki makambo ya kitoko liboso abombi ya mabe na sima. Siko to sala nini? Misala ezate to sala nini? Toboyi makambo ya baluba toboyi tolingi yo te toboyi. Yo zana musala tamoko te. Donc misala ezate na mibali misala ezate mboka eza kobeba tokomi koloba biso bakino tozonga ba mboka tokende kovanda mibali bakomi ko déclarer siko biso tokosuka wapi toboyi tolingi makambo wana te toboyi atika yango atika toboyi tolingi yo te
na suki wana. Papa, na lobi boye. Toza pe bana bato. Tozo nyo kwamba. Tala modèle na memi base. Eza mfutima na mboka. Pona kozanga misala. Oyo torobenga jindoko délivrance oyo. Na lobi boye. Nga jeune boye na mema base. Basheri mwe balinganga ezate. Oyo eza amfutima. Na lobi tovotaka bato mpo na lobiko oyo namoni amvutema ekomi na mboka eza kindoki oyo eza ya amvutema ngai nasuki na wana papa nazoluka failu soki failu mbe namemi base te naboya amvutema nangina loba boye nangina loba boye tozo souffrir makasi tozo souffrir biso ba jeune de tozo souffrir ba age peso poussa na to okende ezokende tote tosala ndeni ne ate bino bakonzi na biso ya mboka o Kongo ya toana posa totanga malamu mboka ezala malamu siko bobaki biso o vie sociale o bobi bokitsa biloko mbongo eza te siko mbongo eza te mituka o bosombi wana soki 50 mituka o bosombi wana na mboka ni soki 500 mituka wana na mbongo nini ya bobi bolonga ebembe ya Lumumba kuna combien de milliards o bo dépenser pourquoi pas mbongo wana botango na vie sociale peuple ezala malamu ya siko ya boto ndima bino ndenge nini ya mokonza mboka Félix yo lobiniki ya o soko koti le peuple d'abord nzaka ba prince o to mona oyo ya le peuple d'abord prince o bino bozi décision kia ba jeune ba kesala bilanga o masango ekola siko masango wana proviseur bandako na bino to ndenge ni siko tozo souffrir bokanga ngabo o kuluna naza kuluna te mais nazo ke na luka pona ba parents na nga ba boti famille fo balia papa boti mama boti nga akoma mukolo senga nga jeune boy na sunga ye pe un jour so musala be zate siko na sa na koma kuluna na luka na boti la polo lobe boboke boti na nga bilanga to ndenge ni bakonzi na biso boyuka souci ya population de tozo lela message na ngai ezali tata journaliste nalobaka na ngai mikolo nyonso na TV me mutu nalobelaka ayokaka te matoyi na ye akamata atia koto ayokaka te nzambe akelaka mokili ntango nzambe akeli mokili akeli biloko nyonso akeli zamba akeli mai na mokili ezalaka esika moko alongoli mokili epai mosusu mai epai mosusu mai ekendaka yango moko ezalaka na mutu te ale eke boye ebaluki boye soki bazalaka na mutu nde mutu atirezaka mai ke mai kende tout droit me yo tilombo ndenge moko na mai yo tilombo ndenge moko na mai po nzambe akeli mokili asali biloko nyonso bien me mai eke kobaluka neti nyoko ndenge moko yo ozali après olongo wana oye kosenga nzambe pesa ngai mokili ndenge yo ozali nga mpe nazala ndenge yo nzambe ayebisi yo oza ekelemo na ngai ngai nakokopesa yo pouvoir oyo ngai nzambe te yo ozomeka yo ozala likolo na ngai nazala na se abengani ye ntango abenganaka ye aye kosala mokili na ye abimi kombo ya satana Lucifer ndenge moko na yo tilombo yo oza Lucifer na Congo kolongola te kobakisa te ebandi na tata na yo esuki na yo mwana yo ozokende nayebisa yo uta kala banda 1948 barwandais na biso bakongole tokamwana tozalaka na bango na iloko moko te yo ke kozongisa leration na Rwanda lelo ekomi osalela bango nzela na Bogande biso Bogande toyebaka bango te
batuti wana toyebaka bango te aza lisfer ozoyoka oza mabe nganga kisi nyonso oyo ozosala basalaka yango te ata kongo yango eza ya yo ata eyaka na nsima mokongo ya mama na yo yoyebi bato bamono mpasi oyebi bato bamono mpasi yoyebi bato bamono mpasi na kongo koko na biso amoni mpasi na kongo ava azwaka mabele wana bafingaka ye mabele eza ya biso moko bongo yokende koteka mabele na ndenge nini soki nabengi ye lisfer nabengi ye pamba te yo mboko na yo moko okende koteka mboko na yo na bato mosusu yo botami na mboko oyebi mpasi ya mboko oyo yo oyebi makambo nyonso ya mboko oyo yo okende koteka mboko na yo na bapeyi mosusu na ndenge nini kati ya mboko na yo bozoyokana na bato te yo soki obimi okomi kote mosusu sikoyo bato wana okekuta kuna bango wana bakoyokana na bango yango wana nabengi yo kombo na yo oza lisfer mpo yo deja ozoteka kongo bisika nyonso tout 4 kwe ya kongo likambo ezalaki nango yango wana papa journaliste tata